Vita Imana na maison mère. Donc hier me tapé ça ngai pour ça. Na comme musicien. Vous savez que nous loka Vita Imana wana. Natindi Flavien Ngimbia pa ya chata ya bisaye. Mai douce lolanga na konyo kwa mapele golwa pona yo ya na bela la wili shungu eli waba fere jusqu'à Kamwinga chéri na salaki maso boyo bonga mwasi mobimba na mibali ebele yo histoire monanga na kibo mwana nanga mama puko yebisa kingate bolingwe nyongaka boyeo histoire ya monanga neti filme ya alendelo pour l'éternel nous ne filme bacho lingai bawolo lingai yanga na yo jamais ekozala abupia Otambwisinga butu mobima makolo ngulu. Je vis la maison qui abrite l'amour. Top top héritier fongola langa na kona kote. Ngaba yer mbabenga ninge pa ya lokate. Na tele ngani na kifunda nanga na maboko. Retour au village na bandeli ligabloyo. Yamu Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenia. Mama yo 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 yo. Votre bino banso bandeko balandi ya Congo Zibula Meso télévision na sima caméra na zabongo na Rodrigue wa asali ma news na bino yeyo moi na bino ya na bino lek na bino tante na bino donc on va continuer toujours na ko s'abonner na ko liker na ko partager na ko télécharger émission na biso ya kitoko mbote na bino banso balanda ka sali ma news na micro ya Congo Zibula Meso télévision là je salue mon boss bolobi moi Sinzambe moi Simbija maman sociale la reine Omba bolobi sans y vraiment mon boulot maman sociale les akayo fanda na ngwende na yo ozo mériter maman ya yo yangwana on est ensemble sali ma news asala comme ça pour nous sepelisa balandi nyonso ya Congo Zibula Meso télévision on est ensemble là je vois la personne bambote na oanga po na boye ko masani wa news boaka kingate là je vois Porcholino Gauloire Porcholino Gauloire on est ensemble télécharger partager s'abonner déjà et ça la on est ensemble je sais Pelé Messaya Lambola Bika Ousmane yayo yango wana bo s'abonner bo liker bo partager ba émission kitoko Dan 0.8 Dan mon Dan on est ensemble merci beaucoup restez toujours branchés to ça na zanga mon côté na plateau le lelo na kokutana na artiste qui a fait regola yemo ko se présenter pe to eba masoni to beta juste après bonjour Joyce bonjour santé ouais très kitoko on peut déjà directement ça l'appelle la présentation directement pour la bioté mbote na ba fanatique ya Jos Janely Nyoso oyo baba olandanga na monde entier na pesi bibino Nyoso ba fanatique ya Janely ba mbote beleko voilà merci beaucoup Janely bioté moi identité moi loyembo ça la moi bien moi ça bien moi identité Janely yo aza monsieur le chanteur au moins na Jésus de nuances les pâtres quoi OK histoire à monanga na kibo mwana nanga mama puko yebisa kingate bolingwe nyongaka boyeo histoire ya monanga neti filme ya alendelo pour l'éternel nous ne filme bacho lingai bawolo lingai yanga na yo jamais ekozala abupia otambwisinga butu mobima makolo ngulu je vis la maison qui abrite l'amour top top héritier fongola langa na kona kote ngaba yer mbabenga ninge pa ya lokate na tele ngani na kifunda nanga na maboko retour au village na bandeli ligabloyo yamu corona oyo yamu
héritier. On peut comprendre que Masolo Monde et Bandakande Bongo Takos, on est ensemble et tous au Bakaka. Joyce Boni Masolo et musique na bino ya bien na les pattes. Ouais, Masolo za kitoko tous au Bakaka na boulot toujours musala tous en studio tolambela bino. Biloko ya lengio tango kobima po boliango pe na appétit quoi et ça la bien voilà quoi. OK, d'accord. Avant tout bandana obeta Masolo ya libanda mboka to mona ki ba musicien la biso basala ki fierté ya mboka Congo ba bima ki libanda mboka en tout cas impressionnant ezala ki nini na voyage au busala ki. Ouais, voyage wana et portelenga ba un plus belé pour na opesa ba merci belé na patron nga Ferregola parce que a déplacer nga libanda mboka meningai na Abidjan na sali musala na nga pe na zongi en tout cas ba merci belé na boss na nga donc musala les gars bien Abidjan ils ont réclamé les sous-sous tozonga les sous-sous pour la deuxième to beta les sous-sous voilà nte babima ki wana to mona ki 4 musiciens minene babima ki libanda ya mboka oko yebisa biso na yebi ke utala pe ba concert ba linga mosusu ba beta ki parce que vous étiez là musicien nini o ya beta ki mona ki aikata ki oh na bosolo eza biso ndete to kangaka mokili na bosolo eza biso ndete to kangaka mokili parce que Ferregola abetaka musique ya bana mikete abetaka musique ya ba viena ya ba papa Madilu atikela bibi ya biso ba pepe kale ba rochero tata boulay ya imbaga ba musique moko zoka lokola baba ya banzembu lokola contre cœur je suis tombé andi putu prière d'amour ngai kulindale na mi pakoli centre d'amour na yo na elongi ya motema na ngai Polingo na ngai zo souffrir na pollution a spécial mi ba penser ba mina ba jaloux ya kato signer de créer mon abisso to signer ya calculer des centaines to arrêter le chauffement climatique ya bolingo andi putu pour Chalino Golo mon ami Momeno la kaki o réalisé te Yozui singai problème na vie Talangana komi de sikrate na bolingo Fera imbaga banzemba boy On a imba banzemba ba mike on a se bossa musique mo beta musique so musique wana kaka eza nango musique mais so yoki ka ba texte ba ya bana mikele ke bele banzemba mususu eza ke ata yo vandi na mama na yo Okoyo kangote na mama. Mais c'est belé sur le cas. Laissez mon nu. Yo mo ye bien. Mais ça c'est surtout qui un coup de yo mo ye bien. Ba benga un coup mais c'est yo te ko ye melanga baba. Banzema ba bébé ati. Oh isa ba bébé. Voilà. Bongo. To solo la nana makambo eza ya makambo nganga nazali soldat ya Ferregola Palzuria. OK. Jos Janeli yeyo. Ça dire quoi? Just Janeli takoso tozoko bakaka to mona kibino pe na concert au bobetaki na le visionneur oh. Oui les millionnaires oui le bete na concert le millionnaire mais babi bosala ki piaka concert à moi mais yoka plein oyo biso to salaki oh là orchestre nini yango ko ya ko beta na mboka we sika Ferregola obeta babi bosala ki piaka bat baleli ngamoko na nazalaki wana na excusez nga na sika na parka ki voiture nanga bato bavanda ki zizi likola voiture bino pe ba pesi bino ba voiture ngana sa na voiture na OK nga limbisa kati bino pe ba pesi bino pas les pas d'abord na voiture à part nanu oyo les boss Stanis Silas asombelinga mutu kasika izoya déjà na nzela à part nanu ya ye nazara déjà na voiture na on a yo mo privé nga kati masola musique ba pesi onde na musique OK tozo continuer kaka Joyce to beta sko masolo ya album na bino est-ce que fanda pozo ka baninga pe bazo beta oyoki da mokinde ba beti ba bwaki na yoki mokili na yoki mingi innocent yembelo ko moko boy na sepeli na nzembo innocent bimisi wana za bien innocent zo yemba nini yango elo mo azo yembaka elo mo bizi mikolo azo yemba clip nango ze bandela zui aigle mo bwakange na cage aigle wana abomaki atire abomi
aigle akufi. On comprend? Innocence a danger na ebisa petit wana ça musala. N'importe quoi. Est-ce que le SCP sont pas OK ka aigle akufa te wana aigle. Innocent bomi. Innocent ba jete wana aigle. Oye. Mwana mukia bomi aigle. Il faut bébé te la ema maboko. Mwana mukia bomi aigle. Oye binde bobi meli banda mboka na masola musique au classe à innocence. Non, innocence ali à kota de déjà longoli déjà baba. Azé fa facile les tablettes. C'est que ça ce qui toche kofi toche innocent après toche faire rigolo la toche fali na suka. Bisonde totindela bibi bino innocent pour faire rigolo azana niveau bateau bo comparer na bangote totikela bino nde innocent parce que faire rigolo ndatindela bino innocent. Et que bino bosala ka boluka ka mama pesi makambo za te parler ngo comparer faire rigolo aigle fali poupa vena nga aigle fali poupa la petite na makambo ba nini amate tozana na zo awati. Ah oui, ça batunde tout solo là. So comme na mama banyama il faut que na zo aigle ko la kuna na zo ngando ko mone kuna na zo balio mona ba kuna awa ça mama. Merci beaucoup internet ba vite beta masolo ya banyama te masolo ya batu mais aigle za kombo ya fali poupa la ba éviter solongoli aigle to cheka fali poupa votre comparaison n'importe quoi wana parce que comparer Fali na innocent ils ont quoi non to leki to ngana tangi komba mutu tenga na tanga innocent ndia leki bango nya so beta sko masolo ya album na bino o ezo disque bino ezana nzela ezo ya d'après yo mon masolo na ndelo ouais na osenga ga na ba fanatique nyoso ya faire rigolo ya Jésus de Nuance bo continuer ko pesa ye chance au beau pesa kaye parce que tous en cuisine tout là mais la bino damage moko ya bien oyo ke so ebimi bon vous allez satisfait voilà quoi donc musaleza kitoko dans album ezo bima bientôt faire rigolo la MBC Janelier Belé ba fanatique nanga nyoso bozo la laisse donc album ebima awa rendez-vous nganga na bino ndene na bafle. Voilà. Qui Janeli moi et le comment to ebinonté album ngo ezana nana yemba nini kasi olongoli fuka iloko oyo bet na album auto zela biloko bolambela biso moi bestre photos ala déjà motema okokita biso ba fanatique ozawa pie chiko mabele mame soki na moni ote pendant la journée ngana lala te na liete na mela maite nandimi erreur na sali menalingi kakayo to banda ba mineur to koma ba majeur bolingo ya pelouse et koma synthétique to banda na bakuzu lelo to koma na fale ouais loga sikezoya na biso ko sala mama na succès ya mabe wana dama wana vocal la Janeli oezoya vocal na ngai ezoya na disque moko ya ba vocal na ngai na mbi déjà 4 vocales na studio naza déjà na 4 plans ODG Koti maintenant on a 6 ko Koti te na Koti kaka o nyoso azana besoin na bwaka ye a contacter nga na plus de 43 85 51 37 211 wana zwinga moko mbala moko quoi. OK, merci beaucoup deux internautes télévision za Kangonga tozo ko ba biso vraiment na suka bebeto kana nous parcours na obete sur mon parcours na moi quelques secondes utawa petit de loko mapa les padres. Ouais, na yemba moi mingi na mo bokesa quartier ko et comment pe na série moko na yemba kisuna yale ibrateur na PCP bambote na voilà mais niveau na ngesenga kiteke na zala wana yango na lukaki fort na koma pas. C'est que yale azala na c'est ibrateur. Mais yo mo boye bien ngo azana na se na sika na nazali. Po tangu na nazaki kuna otikala ko yoka teke na mona oya oluka ngo yamba na émission na yo. Mais lelo ko luka nga po na zana pas zouria. Voilà. Merci beaucoup, fidèles internet, les musiciens, tout ça on est ensemble, tout Luka qui était parce que tu es si, na moni bongo, excusez, na moni bongo maître ballon, il y a Bordeaux. Alors l'andangai na pesier bambo tene belé. Garçon ya bogar pour Chalino Gaulois. Les qui a ba prêtre, moi na ya ba na poto, na pesier bambo tene belé siga l'andanga na résidence na ye. Voilà quoi. Merci beaucoup tozoko bakaka siko idole na auto identité na yo ezaka idole na nga ezali palzuri ya Jésus de Nuance tango bimisaka nzembo na ya liboso vita imana na maison mère
donc ye moto apesa ngai posa nakoma musicien. Você é subindo ele com a vida imana, não não se pensa balancinho só ya system que tu fez. Natindi Flavien Gimbia pa ya chata ya bisaye. Mai douce lolanga na konyo kwa mapele golwa pona yo ya na bela la wili shungu eli waba fere jusqu'à Kamwinga chéri na sala kimaso boyo bonga mwasi mobimba na mibali ebele yo. Voilà quoi. Merci beaucoup aux fidèles internautes pour comprendre que non, à zappé na ba identité à Mounae à faire rigoler le padre, comme le couple malabsi na suka télévisée à Kangonga, moi mbote na ba ebanso bazolanda yo avant tout kabwana. Mbote na ngai ekokite belé na bosani télévision na ngai Pelé Gogolo na Paris na pesi baba mbote belé. Na moni susu massa na nga mon ami d'avance pour Chalino Goloa. Bambote ne belé na ebi ke Hollande nga na résidence naye. Bambote na belé na moni bongo vie na ngai Maître Doli Chamalala la cœur de maman Jolie na Paris bambote belé na bosanité président Ignace Kaniki bambote belé na moni bongo Idriss Monangani Maïse Sopani bambote belé Janice Cramwell héritier Scram na moni bongo vie na ngai Alain Kembela papa social papa na ngai bambote belé na bosanité le patron Trésor Mankourou bambote no belé sigozali Janeli a salué donc batunyo so balinga Jos Janeli Emani Mambo bambote no ngwana batunyo so balinga ngai bo continuer te bo pesa nga chance kaka bo poser l'album et bima bo découvrir makam nini na sali na bo sanité maître ballon ya Bordeaux donc batunyo so balinga nga bambote na bino quoi. Merci beaucoup, merci aux internautes. Comme nous avons souka bastango na biso mokola lelo maître ballon ya yo yango wana ba pesa kambo de ça la tokos on est ensemble pour continuer toujours na ko s'abonner, bo liker, bo partager, bo télécharger ba émission no site na kitoko ya ezo sala ka makambo mikolo bino mo boye bisani ma ba news là juste pour nous sala musala yango des soucis majeurs. Merci ba ba so ba là salut ma news on est ensemble vous toujours branché na site mais avant to ka bona to tika artiste micro asa kana nango parce que yango des domaines qui se sala bien pour na ba fidèles internet nyoso. Artiste mo baloé moi. Ce que l'avenir nous réserve toyeba kate koboyanga te pondo zaveni nanga nazali graine yo zazelo sayo mawatro Rachel dans le temps ce que veut son temps mauvais Tanesha n'est pas la souris paiement de l'amour de jusqu'à pas aimé mama soki bolingo esalaka te nde mokili ekoma cimetière Alain Kembela na Paris Janeli azolela Yaya Patrick Vantoto Janeli aleli Moïse Mbia level na États-Unis nazolela yo nayebi ke bamasa na nga tu oyo bayambanga bien na gel set fils ya Mechola vivie na ngai Marc Auti Damba na bosani te Nicolas Ouagadougou mabuma na base namoni bongo Charlie Solo namoni bongo Angie Solo donc batu na nga tu Igor Lubasa namoni bongo dans Ferrari bamasa na nga tu voilà quoi donc rendez-vous na Bafle quoi kitoko Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te wumela mama wo
la reine Omba, la reine Mama.